mwasa kobala kaka ye moko te kaka tamizeye ye moko mobala zotoka te libala ezalaka ya bato nazoka te libala ezalaka ya bato so otiki mwasi ye moko bina yo ozotoka te na Matthieu chapitre 8 verset 19 okende nango ntina 30 ozongi neti ya 32 mais opusani na 14 ofukameli yango na 3 oyenga yango na Nouveau Testament ozongi na Ancien otelemeli yango na Nabucodonosor ozozela nga nde paster na binoko amonela bino mpasi français mon ami applaudissez pour ces beaux couples s'il vous plaît bometela bango maboko nazoyoka te bandeko bometela bango maboko applaudissez très très fort ndenge tolobaka libala ezali honoré de tous epesaka valeur na bafamille lelo bato bakoma kaka yaka tovana na biso bamoli ezopusana mpe ezopusana tokufaka te tokufi okoloba nini pa ya nzambe donc ozalaki na libala ya niongo zala na niongo lipa zala na ona niongo ya elamba me niongo libala ezalaka malamu te mpona na bozala nango te nga vana na bala nazwaki mwasi nanga na niongo me bandoto nazala kolota mona bazolanda nga makolo egumbami kota cimetière ozomona obalolota bandoto malunga te mpo nini oza na niongo ya famille ya bato toyebi ke les temps sont durs oyo botikali bosala makasi bobala bana bato pamba te eza niongo moko kondima te ozala nango lelo bamoyen eza te bato nyonso ekomaka bozomona covid te bozomona covid te so covid esili bozomona variant te so variant esili bozomona vaccin te so vaccin esili bongo code bozomona bacode pie te donc congolais azangaka raison te libala ezali eloko ya pasi mais soki bosangisi nzambe na kati ekokoma nango eloko ya pepele parce que la Bible nous dit soki bokangi na se ye pa kangi na likolo bokangi na likolo ye pa kangi na se donc na libala nyonso eloko eleki dialogue ezali te so bosololaka te na libala boyebaka ke bovandi kaka provisoire po soki bozosolola koyeba moninga azokanisa nini moninga mpe alingi nini alors na yango nzambe azolakisa ngai na kati ya sale oyo moto akozwa buke oyo nazomona oseigneur asala fete oyo molimo namona bafeti me oyo molimo donc buke oyo akozwa yango ata obala mais mobala yango solo mapeka alingi mai te. La Bible nous dit ce que le boko yozotumisa yo pokota bokonzi bwa likolo okosala nini mwasi obala bitika na ye azokanisa sa ganye okokata oye kozwa flair oyo ezalaka ndenge wana eza bongo yoka bata songisongi bongo mpo ani tolobaka na pasi to na bisengo ndima mobali na yo na pasi tona bisengo ndima mwasi na yo na pasi tona bisengo alors lelo toyebi ke toza na ta mingi te oyo totikali nango mpo tosakana me ndambo ya temps totikali nango toprofite nango parce que lobi eza ya biso te lobi nzambe moto ayebi yango soki mvula ekobeta soki moyi ekozala soki hiver ekozonga nga na yo toyebi te oyo nde tozomona lelo yango ya biso. Alors mama judith akobwaka obwaka ngo obwaka buke bacélibataire bobima boya awa oyo babala yoka oyo présente les camarades nazala wa mama chance à mikolo bolibala mikolo boya ba célibataire boya n'aie pas peur
Mais c'est s'il vous plaît, les papiers, si vous voulez. Il y a les bouquets, madame, les papiers. La Bible nous dit, tu peux changer comme tu veux. Non, elle ne va pas changer. Yo, mais c'est ma case. Ah ouais. Il a changé pourquoi? Pourquoi il a changé? Pourquoi? Tellement vous allez au mis ma case. Venez nombreux, Bobby Maboya. Pour aller boire un bouquet. Boya, venez nombreux. Vous qui êtes fatigués. Boya et Panangaï. Namikunga. Et chargé. Bateau na kuiti boya na mikumba. Boya ka sonete ba kwa za bouquet. Nzamba sala kana ngoma. Nzamba sala kana ngoma na ye. Boya venez les filles. Comment je disais la zela maman. Vous êtes précieuses. Français moi c'est nous êtes précieuses. Venez les jeunes filles. Ba jeune garçon pe boya. Venez, venez. Venez les jeunes filles. Venez tout assister à moi. Venez. Moi je disais là, bazoya non. Et ça te couvre na je la leki na ma. Na je la famille ah je la raconter. Chances individuelles. Awa ya yo moko. Les filles, est-ce que vous êtes là? Voilà, nous allons compter. Nous allons compter les filles. Est-ce que vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes pour la libala? Est-ce que vous êtes prêtes pour la libala? Bah c'est déchaîné, hein. Donc on t'a matin à 3. Nous allons compter jusqu'à 3. Allez. 1, 2, 3. Comment on est, hein? Et maman, j'ai dit, on est qu'à faire tout à toi. Alors, ma pauvre, ma casse pour la libane. Pour Camilo libane. Voilà ce qu'elle a fait. Elle a jeté un papier mouchoir. C'est pas du tout catholique ça. Si vous ne voulez pas donner la chance à quelqu'un, le bagagato panzana. N'est-ce pas? Maman, j'ai dit vraiment ballot, vous allez compter jusqu'à 3. On y va. 1.